eska kenda na ebité eska paquet mais depuis ma patika nga awa ayaka souté na ebi eska bazala kate na ke boye si asundola ngai poto ngatiki ngai abenga ngate loko ta kenda mbala moko bon bat bakotala nga na osenga bango o aza mtema mawa ya kosunga aki kosunga biso na ndako awa na maison ka awa kosunga biso ata pe kosunga ngai tona histoire na ngai baki kosunga ngai waza mtema mawa ne loko kosunga biso c'est une fourniture scolaire bako kosunga biso poto tous moya kotanga toliaka bien mais pour le moment na koloba tozangi bien mais na ndenge toliaka vraiment te elo no senga kosenga tenga mote kosenga na komba ndoko mobimba elo no senga basunga biso eliboso kozala na kolia na biso kolata na biso eloko ya classe o eza ete ndambo mtama routine de la biso poto totanga pe to sapa to gagner pe na vie yesi bato bakoza mtemba maosinga biso neloka kolia vivre frais na masango na sucre ndambo tamu ndambo mungwa waza mawa mtema asunga biso. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga est verser le sang de l'autre. Si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga est verser le sang de l'autre. Si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Bonjour à tous. Mbote Nabino. En tout cas, tozana esengo mingi ya kokuta Nabino. Parce que vous allez bandeko na biso eza bongo te et pas ya nzambe bokabwanya ezalaka te au moins kaka ozala mopagano mais na bandi biso nyonso nde toza awa toza bana nzambe eza bongo te nani yango kati na bino amona satana nani aza nyonso bana na nzambe. Alors na bino na biso eloko moko te koki kokesenisa biso parce que tous tozali bana na nzambe. Bon, avant toute chose nalingi topesa nzambe merci parce que soki ezalaki nzambe te na yo nanga tona tokutana te. Toti kolekisa période ya corona
ebomi bato ebele esilisi bato ebele mais yo nanga nzambe abateli biso abombi biso quelle que soit la situation mboka eza mabe mais toza na bomoi. Est-ce que toko kopesa nzambe merci na tongo lelo yango nalingi tobondela na yambo tobanda makambo nyonso eza bongo te. Est-ce que boza na esengo ezali mawe eza te. Est-ce que tokobetela Yesu Kristo maboko? Merci. Avant tout bon de la Nzambe, le Père de tous, na rolinga bino botinda nzembo o bino boyebi pona lokumu Nzambe. Nzembo bino boyebi pona lokumu na Nzambe na yambo to tondo Nzambe to bondela poto banda makambo to ele na o esika. Merci pour vous aller mettre des temps et des circonstances. Seigneur, oyebaki mokula lelo o permettre yango to yenzambe koyeba kotondo yo merci pour l'éternel Dieu de gloire ceux qui yo linga kité mokula lelo linga kezalate. Merci pour te yo zali papa ya bato nyonso. Merci yo nde obatela kabomo ya bato. Seigneur, nous a capable ya koyeba kokolisa moto atazangi lisuye ya bato. Yango to peso merci pour te yondo za contrôle ozo batela ozo bundela ozo longisa ozo pambola bana o éternel Yahweh to tiki nyonso o ko salema na o esika entre tes saintes mains zala na biso Saint-Esprit assiste-nous au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié amen. Amen. Voilà. Makombo nangai frère bienvenue Biano. Toye kota la bino na initiative il y a un geste peut sauver une vie. Un geste peut sauver une vie. Eza initiative onkolo atena mitema na biso pona koyeba kokutana na bandeko na biso. Nga nazalaka na sonité deux fois eyeba ko choquer bato misusu. Et chokara bato ebele so ba yebisi ke oza orphelin mais nga mutu nazo yebisa bino naza pe orphelin na sia mokili naza orphelin de père naza orphelin de mère elingi koloba na lingala naza na tata te naza na mama te c'est-à-dire nabotama na nzela ya tata na mama mais baza lisusu te nkolo azwa bango liwa ya bato ezali volonté ya Nzambe. Ndenge toza awa mutu moko te akotikala libanga na sia mokili ndenge tata na nga kenda ndenge mama na nga kenda il aura un jour nga pe na kokende mais malgré cela te salama bongo ne bandele bando sala nga pasi komona baninga na batata komona baninga na ba mama mais nga ya zate et moko ibando yela nga mais un jour nga pe na kobala na libala na nga mama ozala te papa ozala te. Maintenant on a kutani na nkolo Yesu ayebisinga bienvenue batata ya mokili babota ya mokili bazaka ya bato ngai na komi tata pe na komi mama na yo avantage ya kozala na Yesu lokola tata na yo eza po Yesu akufaka te amen. Toko kobotama na nzela ya mama tobote na nzela ya papa mais un jour bakoyokisa biso soni po bakokende na bango bakotika biso moko lelo mokili pesi biso identité pesi biso kombo ya bana ya bitike bazobenga nga orphelin mais Yesu soki ozana ye lokola tata bakotikala kobenga orphelin te po yaza tata o azalaka seko na seko. Alors naye kotala bino lokola bino boza bandeko nanga peut-être nde toza bo généralement tozo traverser situation moko biso nyonso
nasia mokili bapapa baboti bakenda mais esengo na biso mpo yesu akóma moboti na biso yo na raisonnaki te fo naya kotala bandeko na ngai ekomelaka mpe ngai nazanga mpe lipa ekomelaka mpe nga nalala mpe nzala ekomelaka mpe nga nalekisa bamoma moko difficile oyo bino mpe bolekisaka ekomelaka mpe ngai nafandi na ndako mwa ya miso ezotanga nga mais soki nzambe apesi mwa moko na raisonnaka bandeko na ngai na raisonne so nga alali ya nzala seke bango mpe balali ya nzala so nzambe apesi nga mwa bidon ya jus seke fo nakabola na bango katikati naza na nga millionnaire te milliardaire te naza na bamoyen te d'ailleurs naza étudiant à part kosalela nzambe je suis étudiant mais na moke nazozona obi te na raisonne bandeko na nga ata ekosuffire te mais totalisa geste d'amour yango tolobi un geste peut sauver une vie comment tokoki kolobela na vie te so tolobeli liwa te liwa ezaka te ke na nzoto batio na cercueil bakio kokunda yo te mais lorsque moto azozangela mba kolata eza déjà liwa na bomoi na ye ebele bazopema bazotambola nde ozotambola wana mais si bakufa kala parce que eloko esepelisaka bomoi ya moto baza nango te bible elobi na biso soki moto aza na bilamba aza na kolia ekoki mpo na ye mais earrivaka bato mosusu bazangi na elamba bazangi na kolia eza déjà liwa yango kolo apesi biso initiative ya un geste peut sauver une vie eza que nakoki koya ata na elamba na nga ata ya 500 francs naye kopesa moto oyo aza motakala eza déjà vie ozopesa epa na ye parce que so moto aza bolumbu aza na kati ya bato te mais soki oye ozipi bolumbu ya moto wana na elamba yebaki osauve vie na ye moto akokoza na nzala oye ata na kopo ya mai opesi moto wana eza déjà vie oyo osauve eza na bato ebele bazwaka mbongo na bango baki odepense na masanga na baboîte de nuit na basi ya ndumba na makambo ezanga ntina au moment oyo bato misusu baa na posa kotanga me baa na makoki te au moment oyo bato misusu baa na nzala me baa na place ya kolia te mais kola tie biso na motema oyo toza trop jeune mais toyeba kosauve bavie oyo baza kozanga c'est yango na ye kotala bino kofortifie bino mutu moko te alembisa yo mutu moko te adécourage yo nde na oloba na omona basi ya minene awa nakanisaki opesa nga eza amen eningi kolobaki nazondima makambo ozoloba sadi nazomona basi ya minene nazomona mibala minene nazomona bato ya minene kotala vi na oyo ya lelo te lobi na yo ekozala monene enzamba kotika yo te oko changer identité omoni okotelema mpe liboso ya bato ndenge na telemi opesa témoignage ya vie na yo mpo nzambe abosana baoyo aye te alors leo nakoyebisa yo quel que soit bapasi kangama na yesu ata banzala kangama na yesu mutu moko te atindika yo master yaka tobima na libanda tokata mutu lishete tobotola ye kolinga yango te loba na boyi vie wana loba makasi loba na boyi yango c'est-à-dire il faut koboya yango mutu moko soki ayeli na influence moko boya mabe tobima libanda na butu tokale bato mpo tosombeloko ya kolia boya yango soki camarade mo ayeli na lisolo linga no mobali na obanda osunga yo na suki elamba boya yango loba na ndimi nazala boye nzambe aosunga nga nzambe asungaka bato oyo batambolaka na ye bongo nga nalekisa bamoment difficile lorsque papa azalaki te mais aucun jour nazolikanisa kovivre vie ya mabe nakaba bolenge na ngai mpa na nzambe nabandi kosalela nzambe na age ya 16 ans kino nakomi tata mobimba boye naoselaka nzambe apamboli mpe no nga te mais nazondima kopambola nga nazaka na makolo na ye Dieu aime les gens comme ça alinga bato ya boye alors na ye mpe kotransmettre eloko wana ozala fidèle epa na nzambe okaba nzoto no na mabe te okaba vino na mabe te na diamba te na masanga te mikolo eloko mo ozorene mikolo bazobenga ngo nini gege kokaba vino na gene te na kuluna te na kindumba te mais kabango na bomoya epa na nzambe nzambe akozala prise en charge na yo ozala prise en charge na yo yango nde na ye kote ya biso
tokangama na nzambe mpo kokangama na nzambe eza motu ya mingi eza bongo te. Est-ce que moto mwasi mpe na liloba ya ntongo ya lelo tokobetela Yesu maboko? Voilà. Oyo tomemelaki bino eza nango grave te ya moke wana tozondima ete soki nzambe apamboli tokosala su koleka kole mpo na lokumu ya nzambe. Donc voilà. Nayebi te so bakola biso na Alvin et Béa, tala tango ekoleka, nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka, nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka, le temps passe. Comment on a vainqueur. Comment on a vainqueur? Ok. Et bon, ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Comment on a? Justin. Hein? Justin. Nani? Justin. Justin. Justin, ça va? Ça va. Ok. Ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Comment tu t'appelles? Comment on a? Moïse. Moïse. Ok, comme prophète Moïse. Chérie, ça va? Ça va, hein? Comment on a? Fanny. Francis? Fanny. Fanny. Vous allez bien? Ok. Messieurs, ça va? Shabani Mukuna. Chabani? Shabani Mukuna. Chabani Mukuna. Vous endeuillez avec Mukuna. Bonjour, grand messieurs. Il y a Koli. Akoli précieux. Koli, vraiment. Ça va? Précieux. Réponds. Vous allez bien? Tu vas bien? Comment on a? Précieux. Précieux? Ok. Mignon garçon. Ça va, monsieur? Ça va bien. Comment on a? Winner. Hein? Winner. Winner. Vainqueur. Ok, c'est bon. Bébé, ça va? Ça va? Vous allez bien? Ariel. Ça va. Ok. Tonton, vous avez un Kanda? Vous avez un Kanda? Je vous sais quand même. Hein? Vous allez bien? Comment on a? Dodo. Dodo. Comment va? Ok. Ça va? Ça va bien. Voilà, très gentiment, on a Vous allez bien? Comment on a? Mima. Ça va? Comment on a? Grâce à Mouchama. Grâce à Mouchama. Ok. Monsieur, ça va? Ça va. Comment on a? David Momo. Hein? David Momo. Ok, David Momo. Ah. David Mouchama. Ok. Monsieur, ça va? Ça va. Comment on a? Machala Fabrice. Nani? Machala Fabrice. Ah, Fabrice. Ah, oui. Grand monsieur, ça va? Ça va bien. Vous avez un Kanda? Ah, ok, pour Oseka. Kasongo Djibril. Kassom. Ah, ok. Allez, grande fille, ça va? Ça va bien. Comment on a? Milagro Manito. Ok. Voilà. On est avec les enfants ici.
Voilà, on se limite ici. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comment on Christian. Christian. Alors, grand monsieur, comment on Raphaël. Raphaël. Et bon, Orsini. Orsimé. Orsimé. Grande fille. Et bon, Benita. Benita. Siblim. Sublime. Fier, hein? Sublime. Bon, grand monsieur là-bas. Ici. Ici. Ok. Voilà. Bayaya. Pour na mokolo lelo, tokomi na suka. Tosepelaki mingi koya rendre bino visite. Alors toyebi ke awa eza ndako tokoyaka kaka mpe tokoya kaka soki nzambe apesi makoki tokozongela bino. Eza bongo te bozokanga tokoya lisusu nasepeli komona bino nasepeli kozala kati na bino. C'est vraiment très important. Ezer donc voilà là eza bah juste pour qu'on a ok. Donc voilà la maman maman Rebecca. Ça va? Tout clôturer la prière comme ça tout y cabine. Tout kanimi sur bondeli. Seigneur Dieu, merci pour toutes choses. Merci pour tous les qui n'abisso. Le cola alpha, au ceux qui s'inabisso le cola oméga. Nyonso o esalami awa, Seigneur esalami pona lokumu ya kombo na yo. Alors encore une fois, to sengi na yo ozwa lokumu. Na recommandé bana o na maboko na yo. Na sengi makila ya Yesu Kristo. Eye bakosopana likolo na bombo ya mwana moko na moko. Seigneur, eloko nyonso ya mabe ekotelema. Pona koyeba konuire pe kobebisa na vie ya bana oyo ko désorienter bango ko détruire vie na bango. Seigneur, nyonso na ezala ni les sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bakola en sagesse, bakola en intelligence, bakola en statut. Seigneur, na kati na bango basi minene babima, na kati na bango mibali minene babima, na kati na bango bato malonga babima. Soki lobi bazaki négliger, Seigneur, lobi eza koya, Seigneur, babetela bango maboko. Ba o batika ki bango, Seigneur, baya koluka bango. Éternel Dieu de gloire, makila na yo bomba bango. Seigneur, o bazana posa ko sala, loko la classe, université, sunga pesa bango makoki, Seigneur batanga. Pe bambola ba o baza ko encadrer bango, pesa bango toujours amour. Pour que ça la encadrement ya bana eza facilité. Pesa bango amour, volonté, makoki, pe bambola bango, Seigneur, pour bakoba ko sala le na musala ya encadrement ya bana. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà, je sais pas. Maison Enrica, les autres personnes, monsieur, bienvenue, grand merci pour un acte de charité. Azo pensé biso, azo raisonner pour un biso, azo tia ba moyen na est possible tout à son biso. Sur ce point-là, biso ba orphelin, na bancadreur, na ba orphelin, tout ce grand merci. Que le Tout-Puissant a pambolayo, a pèsé sagesse, intelligence, na niveau de l'université, à ouvrir la porte, sinon c'est ça au Kanga, pour l'esprit, il y a pour revenir dans la Katiabiso, Mayael Bosso. Bonjour, comment on a Angela Kazadi, nana 15 ans, nana 2e. Na comment on fait parce que est-ce qu'on a qui pas maman abisso, on a qui m'a contamaté. Donc à l'occasion de toute façon qu'on a escorté à mina coca quitté. On dit est-ce qu'on a écouvé na nga boy na tanga na okola na tanga te ezamabe à l'occasion droit mon ko na kozala pour na tanga. De azo ki décision ya politika nga na orphelina. Sini pe na komi awa pour na tanga. Mon papa est-ce que kenda na ebité. Est-ce que paquet mais depuis ma patika nga awa ayaka soutenir na ebi est-ce que pas à la kate. Na ke ba si asundola ngai pourtant atiki ngai abenga te loko ta kenda mbala moko.
bato bakotala nga na osenga bango oyo aza motema mawa ya kosunga aki kosunga biso na ndako awa totala maison ka awa aki kosunga biso ata mpe kosunga ngai tozana histoire na ngai bakoki kosunga ngai oyo aza motema mawa na eloko kosunga biso na fourniture scolaire bakoki kosunga biso mpo tozwa moya kotanga toliaka bien mais pour le moment nakoloba tozangi lia mais na ndenge toliaka vraiment te elo na osenga kosenga te nga mote kosenga na kombo ya ndako mobimba elo na osenga basunga biso ya liboso ekozala na kolia na biso kolata na biso eloko ya classe oyo eza ete ndambo ya motambo ya kotindela biso po totanga mpe tosapela toganye mpe na vie yeti bato bakozala motema bakosenga biso na eloko ya kolia vivre frais na masango na sucre ndambo ndambo ya mungwa po aza mawa motema asunga biso. Bonjour, Trésor Omelongi, on a 19 ans. Et le comment est que maman Sundola Akima. Bon, Naya, ça fait 13 ans déjà, depuis 2008. J'ai habité sur 13 ans sur vous matez. 8. Na Silice, na des diplômés. Donc, mon espoir est allé, ce qui na cause muto osunganga na bêtise universitaire na habité maintenant ensemble la nzambe parce que na bi nzamba sungaka bana na mona un jour ainsi les actes de belé parce que selon nos règlements ndako il faut du diplôme et bon lo ndako mais il y a des gens au lo ndako wana place sur ko fanda te en plus abe na biso lingate ke akina ko koma kuluna parce que une fois libanda à la place otanga te ça veut dire koma na ba vie mon boya na oza sous stabilité donc ce que ezaki bato mitema parce que nabi ke bato mitema malamu bazali o azaki akoza mona musala mo une forme ta 6 diplôme ako gagner ata $10 de façon que a mi fute la ta loyer parce que na âge de aussi diplôme o adi amkolo d'une part aux opérations de responsabilité nous mais à terme qui en plus tu as peine à talentier belé il y a des gens au baembaka il y a des gens au babetarabale net ngande zabui je pense pas mais je rêve de devenir un joueur mais ba moyen là que mta sunganga ata na botine ata moyen olia parce que voilà ata moyen ya biloko on a tout ezozanga donc des fois au monde beti bale tellement que nzaleleki otikino mambo bale beti bale tellement que mbongo somba varese ezate to yo sa elo bezate ba capacité na nyonso ezate donc otiki bon pour ngai ndé naza ya diplômé bouye donc na dona disponible au sala tout le monde qui a mon avantage na ngai que une fois nos alibana na se retrouver bon je sais pas nous on va proposer ngai na capable au sala on fait je suis prêt au lieu au sommet bouye ba mninga ba ok classe parce que tant bania ba ok classe ba na travail mais une fois tu chômes au moins que tu n'as rien à faire au tikalaka bongo des fois ba souci comment koya ba bilo mo ya wana na posa tegena ndo tikala kena ma tout ça na posa kena sala tango lo mo eza que de façon ya ko se distraire. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, on peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ.
Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akenda ye. Misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso. Moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Alela mpona nini alela mpona nini tango eza koleka.
ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe Alvin et Bea tala ntango ekoleka nabongisa bomona nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe